otangi bamakambo mingi oyo ememami peti na mukolo mwa lelo na kojwa nanu likambo oyo ya ba prisonnier politique mpona kotika bango tala nano liboso nano toloba tomonaki basigne oyo eprecédaki totobi eprecédaki donc eprecédé na français tolingalize yango eprecédaki mokolo ya lelo nomination ya ba généraux ya bato ya police ya bato ya armée soki ba colonel soki banani baoyo baza kosala ba crime kuna na Congo pona pouvoir efanda bapesi bango ba fonction makasi na tango oyo bato ya Kabila ba nonsaki na moto ya Nations Unies que aya nanu te na Congo bakutana te po président na bango azozwa ba décision ya minene pona mboka na poso oyo baboyaki esa l'impression que azwi ba pression ya libanda nde yango aye kozwa ba décision wana ya minene. Après annonce na bango wana nde tomoni ba nomination wana ya bato oyo babomaka bato ba manifestant pacifique na bao bazoko kosisa guerre te soi-disant guerre oyo eza na este kuna bango moko baza koalimenter na bakasai Équateur ba Congo kuna gouverneur nango aye kokufa sikoyo na hôpital général kuna na Kinshasa parce que bon mboka batongi yango malamu te bopito ya malonga ezali te kaka kotia monoko toza komituna ndenge nini likambo lisusu ya ministre ya justice Tambwe ye Alexis Tambwe aye lisusu koloba makambo eza lokwa moto ati mbeli na pota oyo bato bazali nango koya kobenga ba prisonnier politique ba voyou ba violeur ba escroc elakisaki déjà que na kati ya laboratoire na bango eloko moko ya malonga elingaki kobima na poso oyo balakaki bato te po basi batalisaki déjà position na bango kasi bino kuna na koyokaka makambo oyo basinye na tangi oyo ya liboso oyo etalisaki bomonelaki yango ndenge nini eske bozalaki susu na attente nini na likambo oyo elingai kolobama ya ezanga tina matondi mingi mwana mboka Kitenge Yezu journaliste oyo azoluka vérité pona akabolango na bana mboka oyo bazali na bipai makambo mboka na biso eza makambo moko ezopesa pasi mingi na kolela ya liboso avana banda oyo solobi olobi deja mwa mingi oyo nyonso kutu ofo ko éclaircir pe ndam mboka na biso lelo oyo ndenge tozo ko vivre na mboka boye misala eza te tant tolobi misala tobandi na ba entreprise tobandi na misala ya maboko ya ba activité privée activité moko ezosimba na mboko eza te ozala indien ozala libanais ozala chinois alors yo nde mwana mboka pe ojembeli na sima ya bato wana oyo nauti kotanga bino wana po osala mo activité olisa bana ofuta classe c'est-à-dire bakomisi biso na bowumbu moko oyo koki koraisonner te kofuta ndako pasi kofuta transport pasi donc muto komola mokana tonga azosambela nzambe sunganga na zo transport est-ce que eza mboka normal mo ba secrétaire général ya ONU asali point de presse wana emekaki neti ko soulager classe politique ou bien bana mboka nyonso que chef de l'état ya RDC soka boyi ko yamba biso alingi ko sala makambo neti sous pression te parce que azumi kano ya makasi pour mboka alors tozi biyano nango biyano ya liboso ezali d'abord ko vérifier okanga oyo babengi
abengi machine judiciaire azwi bato na ye atandi bango oyo bazali na obédience ya koyokela ye bazali lokola bameme bazokata bango mitu bazokoganga te, c'est-à-dire soki balobi yi ye asali yi, alors averrouiller appareil judiciaire. Ya mibale azwi armée averrouiller yango, azwi batu oyo ba généraux oyo bazali contesté oyo bazoko boyama na bana mboka bazolinga bango te, oyo mikili nyonso communauté internationale eboyi bango baza sous sanction abnommé bango wana koverrouiller. Alors biloko mibale wana etalisaki biso clairement que azo préparé résistance contre le peuple congolais. Il prépare une résistance contre Nzambe. Azo préparé résistance contre la communauté internationale. Alors, ezali comportement, il y a un guerrier qui se prépare. Alors, ezali défi à défier peuple congolais, à défier Nzambe, à défier communauté internationale. Ya kozwa batu oyo batu benga babomi atie bango na bakonzi ya mampinga. Alors, tu comprendre déjà que eloko malonga réponse ya minene ou ba décision ya minene oyo secrétaire général ya Nations Unies a annoncé ki yango wana ya liboso et première étape yango wana. Deuxième étape eza lelo abimiseli biso discours cru, discours vide oyo tozobenga na lopoto l'éredi oyo saloba la nation congolaise va mieux, mais to hérité tozwa mboka na crise, mais tango yo so sali na mboka 18 ans na bokonzi 17 ans na bokonzi ozoloba ke ozo mboka na pasi, c'est-à-dire mundele ozosala 4 ans abongisi mboka na ye, deuxième mandat stabilité, c'est-à-dire yo osali 17 ans, donc pour na yo oza nanu na ebandeli, c'est-à-dire oza na programme ya mboka wana te, oza na programme de gestion te, oza na maîtrise ya mboka te, oza na maîtrise de gestion te. Tika bato oyo baza na projet de société ya malonga badika mamboka. Mboka eza scandale géologique, eza na minerai ya makasi penza, mais na kotala façon bazokambela biso discours asali abendi yango na tiroir maloba na ye, to comprendre que oyo eza boumbu ya makasi, boumbu ya boye mpona kobima yango ezosenga congolais atelema makasi, congolais fo atelema makasi po tobima na boumbu oyo. Discours asali alobi processus électoral ezokende malamu, discours alobi asali alobi namoni sala eza agité. Il y a 28 ans, Baloba qui comprenait mon émotion, Ngala Koloba non, comprenons ma passion pour le Congo. Alors, passion wana, Ezalingi Koloba ke azana posa salela nanu mboka. Alors, na discours na ye, eza discours moko, ya muntu moko, azali ko se conjuguer encore dans l'avenir du pays. Or, ici noir sur blanc na kokamba na ye ya mboka teke mutu oyo azokamba biso mabe, azokamba biso na mikakatano ya makasi, alors akomisi mboka en faillite. Tangu tozokoloba biloko wana ba auditeur na biso bana mboka oyo bazolanda biso bozongo lokola masekite tato bi mboka eza en faillite, mboka eza en faillite na ba secteur nyonso. Nzela eza te, misolo ezotambo ezocircule te, misala ezali te,
na kama ndenga évoqué to ya emploi, est-ce qu'il y a un service to yebi que ça existe des noms Office national d'emploi où ils ont fait sa statistique, il y a entreprise qui est engagée, entreprise qui est révoquée, combien oyo ba université bazoko déverser chaque année dans le marché d'emploi. Statistique exacte. Alors ba statistique nyonso ba pesa eza lokuta. Mboka na bino ezo tambola lokola mboka moko muntu akangi yango aganya yango soit mama na ye teka kilo toko asumbeli ye yango alobi mboko eza mboka na tsumbela kayo bomba yango lokola héritage ya mboka ya famille mboka ezo kambama na lolenge moko ya mabe makasi. Alors biso tolobi boye trop c'est trop. Batu lelo babimite batu bazalaki na bandako batu babangi makasi na mboka ba mususu kobanga ya esengo ta mususu koko sala malelo na pokwa lelo depuis tongo babimite ba mususu balobite toyebi déjà que loko malonga ezalité rassemblement ça fongoli biso miso a répété déjà lutte naye a rappelé biso lutte naye to comprendre que eloko malonga ezalité bato babimite mona mboka na ba auditeur na biso bazolanda biso bipai na bipai que bato babimaki lelo penza te mais lokola bato babivaka na moto du jour mo muke babimaki na bango mais déception ezalaki makasi etalisi ye moko constater que agitation eza na salle parce que bato banda kozela mikano ya makasi elobama lelo na munoko na ye pona leadership ya sika esalama mwana mboka kitenge yezu toza na mawa mingi parce que eloko malonga elobami te toke na problème oyo tangi ya ministre ya justice oyo afingi ba prisonnier lokola ba voyou ba violeur bato pamba mboka na biso tomoni ke ba intellectuel au lieu ya ko raisonner ko réfléchir batika ko réfléchir parce que azana besoin tambola na prado parce que akomisa politique lokola profession akomisa politique lokola carrière au lieu luka musala osala kata na régie des eaux ou luka musala ata directeur quelque part au créer une entreprise nayo au lobité politique et sa carrière. On ne s'amène pas en politique pour faire une carrière. En politique, on s'amène avec un projet de société. Au sali mandat nayo, au plier bakage, aux ongi na activité no yakala. Mais on a beaucoup yo, ba commission politique lokola profession, à cause ça de loko mususuté, à cause ça makambo mususuté, profession na état politique, à la ministre éternel. Batuwana bazana passé moko ya vie na bango ya mabe tangu mususu soki totali pe malamu ce sont des prisonniers libres na ba passé ya ba vie na bango batu oyo lelo bazana kasho soki totali contexte oyo bakangeli Frank Diongo c'est un prisonnier politique totali contexte oyo bakangeli Diomi Dongala ba témoignage salamaki ke ezaki faux. Alors tozana regret makasi ya ba injure wana tozana regret makasi ya ba injure wana tout ce pays ici bas peuple kalamingi te akokata makambo na bango. Donc ndenge boyoki parce que connexion toujours ça là ezali à partir internet na WhatsApp nde tozosola na ye boyebi bino moko ezalaka na mwa moment moko ya bainterruption esalamaka neti sikoyo. Alors mwana mboka kitenge yezu ezali mwa mikakatano makasi na baconnexion na biso awa et avant maintenant oui. Makambo ezosalama awa ezali mpona bainjure wana tozali vraiment blessé afingi kaka baprisonnier bapoliticien te ministre ya justice afingi mpe bajournaliste oui.
Alors tokosenga na ba journaliste basa la solidarité moko bapesa ye embarko moko makasi expression mosusu ezate o biso tokoki kosala ezali toujours expression démocratique. Merci mwana mboka malobe toyoki yo ngai en principe nalobaka ba discours ya Joseph Kabila na monaka ntina kutu ya koanalyse yango te mpo ndenge yo moko olobaki ezalaka nango vide. Bon, alobaka pour ne rien dire. Na point oyo outei kosouleve oyo ya likambo ya taux ya chômage eza regrettable parce que ye pa kozala pe na mayele ya koya kolobela taux ya chômage te nde yango nazo touche point oyo parce que eza bato nde bato bayebisi ye mpo aloba ndenge wana bakomeli ye place wana bongo taux yango ya chômage oyo ndenge olobi baenregistre yango ndenge nini nakobakisa wana mpo naloba recensement esalamaka lisusu te na mboka wana depuis plusieurs années depuis bakabiliste baye bakoti batikala kosala recensement te bato même baza na carte d'identité te. Et comment peut-il se faire que bayeba taux ya chômage ndenge ezali par rapport à quoi banani oyo bango bazo définir comme ba chômeur badonné wana babombi yango wapi ekiti na ndenge nini tant mosusu taux ya chômage ekokokita kuna soki ba chômeur yango bamoni bazozwa bango sérieux te bakena bango kose faire enregistrer te kokozala pe facteur parce que likambo ezalaka important ezalaka koloba likambo wana esali nini ezalaka bachiffre te eza te interprétation ya kolobaka ekiti to emati nde ezosuffire ça ne suffit pas tant mosusu mpe babomi bango babomi tellement bajeune mingi oyo bakokaki kose présenter to babande kose présenter comme bachômeur yango wana donc ezali likambo moko po ezolakisa te ke bazwi bato ebele bazwi musala soki moto alobi to ya chômage ekiti ça veut pas dire que bato ebele bazwi musala akoki kointerpréter ndenge wana to atika bato badéduire ndenge wana mais en réalité yo oza na Kinshasa oso oyebisi biso mpe tozokroire mpo toyebi toza na bato na Kinshasa mingi toza na bacontact eza nango catastrophe kuna. Vraiment discours moko ya vide oyo ezo sala ba blague ya koloba comprenez mon émotion ngai te nga oyo alobaki comprenez mon émotion wana alakisaki que pour une fois au moins na vie na ye ya ki président ya pouvoir absolu azalaki nango amikitisaki face ya volonté national paix international ya kosala ete il faut partage ya pouvoir po makambo ndenge ezalaki na tango yo ezalaki na ba ordre ya ba guerre froide esilaki. Bon tokokota na bozindo te ezolakisa kaka bozoba oyo mponga na benga bango nalobaka na nga na mashaka bamona nga te eza bozoba oyo bango baza nango na kana bango ya bakabiliste soki balakisi yango moi je ne me plains pas bazo confirmer kaka po na likambo oyo soki nalingi nakende na mokuse bazalaki na deux discours plan A na plan B oyo abeti lelo eza plan B parce que bamoni omoni ntango totangi makambo esalamaki avant lelo eza kaka oyo esalamaki na kote na ye te eza mpe oyo esalamaki na kote ya opposition lokola otangaki wana tosololaki likambo rassemblement asalaki nde yango nalingaki toloba na makambo esalamaki avant na likambo oyo secrétaire général ya Nations Unies ayaki koaccentuer ke asepeli lokola akoloba ba décision ya minene donc malamu kutu ndenge esali tokutana te po alakisaki euti pa na ye moko. Alors ils ont compris que ya kokai kosepela te pona Kabila ya koloba ke ngai na kozala bon qui a parlé na likambo na ye soki posa na ye ya ki alingi Congo est allié, c'est son problème. Okoko servir pe mboka c'est pas obligé à la président de la République. Donc il faut qu'on talisaye que ça c'est fini lokola bo salaki na kokuta na ya suko ya rassemblement na déclaration ndenge bo pesaki wana parce qu'il faut être catégorique. Constitution eza ko permettre ye lisusu te tokoki ko s'imaginer une seconde te il y a
aluka moyen ya légitimer eloko oyo eza na constitution te. Donc il faut que le makara wana kokanisa te que ekoki koya kosala soki ndenge nini, bien que prudence ezalaka toujours, il faut qu'on mesurer ba risque eza nde mpona kodévelopper ba stratégie mpona kosala que basala likambo lisusu te oyo ekonuire lisusu na population. Nasepeli mingi na banza mpe balandi ya radio lisanga bakolanda ndenge olobi ke soki tosi te ndenge esengeli basalisa baélection na ndenge elongo bani bakomona rassemblement oyo nanu bamona te ndenge oyo ekoyela. C'est très bien koluka kodévelopper ba nouvelle stratégie oyo eza adapté na ba circonstances, parce que oyo esalamaki na 2016 2017 tomoni yango ti sikoyo tokoki mesurer befe nango ezali effectif, dans ce sens que eza kobangisa bango ezobangisa bango mpona batia pa na bango oyo bakokaki kotia na nko bazokoka yango te. C'est ce que les gens ne comprennent pas, hein? Soki totali na République démocratique du Congo balukaki bachanger constitution esimbaki te, hein? Donc sikoyo koluka kosala mpe stratégie ya kosukisa po ekoki okontinue kaka boye te po bango nde bato bazali kozwa profit na ntango oyo eza koumela. C'est ça. Yebisa biso sikoyo oyebisa biso ambiance ndenge ezali na Congo, bato ndenge babimi penza te, ndenge bafandi na bandako. Mais sikoyo na ndenge na lobi na ye sikoyo na motuna penza ya polele. Yebisa biso na classe politique congolaise, surtout ya opposition. Est-ce que il faut baser la que Kabila aloba que akozala candidat ye azali au-dessus ya constitution? Eza na tina po ya loba yango te, parce que constitution il faut etosama ndenge ezali wana. Po nazoyoka bamingongo ebele baza kozela aloba ke akozala candidat te. Ye patikala ki koloba te ke akozala candidat. Po alobaki ke apesaki belge wana aepesaki dans una copie à constitution kendo tanga posa ki question wana. Mais je me demande pourquoi tilelo batu baza kolinga ye aloba. Ye bisanga non likamni pendezo likapo akokoza likolo ya constitution te. Matonde mingi mwana mboka kitenge yezu matonde mingi penza ya solo batu bazokozela peuple na biso yebi eza peuple moko eza tingi. Alors patience nango batu oyo bayebi peuple congolais malamu te bazo confondre patience ya peuple congolais lokola na toki kwa connexion na bien te. Nalobi boye mwana mboka. Oui. Bolandinga malamu. Ozalaki ko sortir awa entrecoupé mais na yo ki olobi ete batu mingi baza ko mona patience ya peuple congolais lokola naïveté. Merci beaucoup. Matondi mingi. Na bando koloba que peuple congolais aza peuple oyo azali vraiment trop patient. Alors bato oyo bayebi peuple congolais malamu te bazo confondre patience na naïveté. Totalisi yango na ba période na ba époque ebele ko banda période ya Mobutu pona kozonga te ti lelo kotalisa te que tozali debout tozoluka changement. Poni peuple azoluka changement parce qu'il y a la même gestion. Poni peuple azoluka changement parce que peuple azomi sentir ni tazana boumbu. Génération Togo kopesa 25 ans pour une génération. Tango yo ozo diriger 17 ans au pouvoir. Ozolo bake ditango na zoaki mboko. Ça dit neti ozoaki yango lobi. 17 ans au pouvoir, ça veut dire que etikali quelques 5 mois pour monter comme majeur depuis au pouvoir. C'est-à-dire mutu a 18 ans. Mutu mobimba akoki kosala mosala, akoki kobala, akoki kosala makambo nyonso.
au gérer, c'est-à-dire toute une génération. Une génération, c'est 25 ans. Au BBC génération, mobimba ya mboka, oyozo kamba. Au lobby que non, il faut tout continuer. Au inauguré l'aéroport, aux projeté Bamakambo, à l'an 2030. Aux projeté Bamakambo, il y a un projet, il y a Missika na Bambula na Bambula. Mais mandat c'est Silaki depuis 2016. Donc, une génération sacrifiée na gestion na mandat na nyonso depuis Aza président de la République depuis 2001. C'est une génération sacrifiée et crucifiée. Il y a RDC. Biso to kozelaye alobate parce que constitution o yemoko alobaki ezali ya yemoko. Alors ata mwana za ya yo ozobeta yo lingo tumbaye na ndako. Soki voisin aye ko intervenir te bakobenga yango non assistance en personne en danger. Abengi constitution ya yemoko. Alobi constitution kotosa yango. Biso toza simana yi toza na besoin ya alobate que non ngai na kozala candidate pour constitution yango moko et c'est lobaki déjà. Biso toza ba respectuer ya texte, toza ba démocrate ya solo solo, yango tozali na kati ya opposition ya solo solo. Biso tokosunga ye poto interpréter ye par la cour populaire. Article 64 où le dit que mutu o alingi afanda na makasi na bokonzi ou bien un groupe de gens balingi bafanda na makasi esengeli peuple atelema abenga na bango. Alors constitution c'est lobby clairement biso tozana tina lobali souté avandi pona accord ya Saint-Sylvestre lokola atamboli likolo ya accord wana tozana tina ayebisa biso lisusu likamute nana ngo kondima boumbu boy nana kondima lisusu na mboka oyo akufa pona malaria po afandi na environnement ya mabe akufa po azofutama te akufi AVC ekomi eloko pamba ba fonctionnaire bazokufa na nzela bauti musala bazofuta 50 000 francs l'équivalent de 35 000 francs 35 dollars par mois ndako il faut foutre la 100 dollars bana classe minerval cher santé cher nana kondima akufa andima akufa a genou mutako akondima akufa ya kofukama te tokondima tokufa ya kotelema na balabala lokola ba héros parce que constitution c'est le baki nyonso epesi biso ndingisa epesi biso déjà bokasi nyonso ya kosala oyo sengeli kosala lokola peuple moko oyo aza lokola peuple ya mboka normal yango wana tozobongama tozokobongama bible lobi que soko moni ndeko na yo atengami bengisa ye pembeni otalisa ye mabe na ye totalisi yango na Sand City totalisi ye na ba concertation soko moni a changer te benga bandeko mususu boya bofandisa lisusu botalisa ke non oyo ozosala eza mabe mais soki azoyoka kaka te totika maboko ya Satan yango nde constitution na biso lobi na article 64 nde maboko ya Satan yango wana tokotika yo losambo na biso yango wana tozoluka changement na kimia. Alors Joseph Kabila azosunga biso kimia ezala na mboka te.